Kilongo TV, beau s'abonner et belle. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre peur, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Passos orphelins, bobo sanakate, banabakonyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobo sanakate, kanisa boflala, banabakonyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku vula kumwili tuwasaidie kanisa boflola bana bakonyo kwa mazala bolumbu butupe na moi vula sena nzoto kanisa boflola bana bakonyo kwa mazala bolumbu butupe na moi vula sena nzoto kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela o na bofelina bazangi bilei bebilamba kolata kobosana kate kanisa bofela bana bakonyo kwa masala bolumbu butupe na moi vula sena nzoto kobosana kate kanisa bofela bana bakonyo kwa mazala bolumbu butupe na moi vula sena nzoto na bofelina bazangi bile ya kolia bebilamba ya kolata mawape bolingo esi na mitema ya bato nzambe na ngai yoka kolela ya borfele yeye nzambe na ngai yoka kolela bana bakofela baboti kanisa bofela bana bakonyo kwama mazala bolumbu butupe na moi vula sena nzoto fondation abima kobosana kate bana bakonyo mazala bolumbu butupe na moi vula sena nzoto kobosana kate kanisa bofela bana bakonyo kwama mazala bolumbu butupe na moi vula sena nzoto fondation abima kobosana kate kanisa bofela bana bakonyo kwama mazala bolumbu butupe na moi vula sena nzoto. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Fondation Rabbi Mavina, amour et compassion. Kilongo TV, beau s'abonner et belle. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, fidèles des télésurprises, vous qui aimez ce genre d'émissions, les émissions où nous allons vers les démunis, nous allons vers les orphelins, nous allons vers le vieillard ou bien le veuve pour leur apporter la joie, leur apporter l'affection qu'ils ont manqué pendant un temps. Nous, Kilongo TV et la Fondation Rabbi Mavina, ainsi qu'un groupe de gens qui sont au niveau des États-Unis ont passé faire un geste à ces orphelins. Voilà pourquoi aujourd'hui on est venu ici à l'orphelin La Compassion, donc à Bumbu, précisément sur l'avenue Zongo, où nous sommes venus rendre visite à ces enfants, leur apporter les paix que nous avons amenés, dont vous avez vu là. On va essayer de parler avec eux, on va faire quelques gestes, remis symboliques, vous allez voir. Et puis, nous aurons les impressions des enfants, certaines mères seront joyeuses parce que ça leur fait du bien. À chaque fois que nous allons faire et à chaque fois que nous venons rendre visite aux enfants, ça leur fait du bien. Mais ça fait mal parce qu'on n'a pas l'habitude de traîner souvent après ce genre de gestes
on les laisse comme ça, on part. Mais l'essentiel est de leur apporter cette joie, leur apporter un message d'amour, un message de compassion. Amour et compassion, c'est notre devise. Voilà pourquoi on est venu ici aujourd'hui. Vous qui pensez faire aussi ce genre de gestes, n'hésitez pas, faites ça. Si vous ne connaissez pas comment commencer, contactez-nous, nous allons vous orienter, nous allons vous aider pour ce genre de démarches. Merci à Nathan Kifuta, merci Gauthier Kele, Coco Dema, merci à Trésor Tingui, merci à vous qui faites ce genre de gestes, merci à tous nos amis qui sont aux États-Unis, vous qui avez pensé aux enfants, merci à vous, merci vraiment à tout le monde. Voilà, on est donc... Kobosanaka te kanisa boflala bana bakonyokwama bazala bolumbu kutupena moi kulasena nzoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku kula kumwili wasaidie kanisa boflala bana bakonyokwama bazala bolumbu kutupena moi kulasena nzoto. Kobosanaka te kanisa boflala bana bakonyokwama bazala bolumbu kutupena moi kulasena nzoto. Kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela. Yo doji barabi. Et solo. Barabi. Maintenant, se présenter, mais vous avez déjà dit. Moi, je se présenter. Exact. Non, présenter des bandes de retour na bango, boye babango. Malo kadi. S'il vous plaît, ce bogo poussana. Nga awezanda kuna yaka nyonso. To fani to solo na biso. Ce pe loko lié exact lié na biso. Poussana boye. Boye ba maman. Première fois ba ya awa, n'est-ce pas? Tokenda bon pe ba côté msusu ba maman ba été tout toke pe na bumbu. Ya to moni ba ya awa. Na présenter ba on to ba lo ba moko. Ah, boza mayele na sepela mno po boza mayele. Malo kadio moloba. Bana bolinginga. Bolinginga. Bolingi pe Yesu. Bolingi Yesu bo betela. Vraiment Yesu ayebi bino po lipamboli na bino euti musika. Amen. Amen. Yesu wana ke kotushe ba mama moko na musika. Balobi eza na orphelinat moko pe eza na compassion bokende pe kotikela bango ata liba ya kolia. Amen. Amen. Tuka bosepeli. Bosepeli. Bosepeli po na ba mama wana bobetanga. Lokadi naza pe na ndeko na ngai ya mwasi mama Betty tosalaka pe na ye biso nyonso mpe toza bana ya Nzambe nde yango lelo tosepelaki mpe toya na orphelinat oyo mpe tomona bino tokanisela bino lipamboli na bino euti mosika nde toye kotikela bino mwa ata mwa savon mwa loso kaka ndenge bolobi bokolia soso lelo mpe bokolia soso. Amen. Eyelaki bino mpe soso ezali wana mpe bokolia yango. Amen. Yango toye topamboli Nzambe wana Nzambe apambola bino nasepeli mingi nga nalingi bino mingi boza bana na nga nalingi bino na kombo na Yesu. Bana bosepeli te bilo toye nango eza wana tosalaka remise symbolique bomoni yango ti toye na saki ya loso toye na semoule toye na savon poussière savon mpe ya libanga mafuta mbila na mafuta
Nayoka malamu te mafuta mbila na mafuta? Toye na saki ya sukali, toye na soso, toye na poisson, toye na saki ya fufu. Bomoni saki ya fufu? Eza nsima boye. Toye na saki ya makala, toye na ba spaghetti. Nga bino moko benga, obengaka nini? Spaghetti. Nini? Nga mutu moko aloba, nani aloba? Zela yo lobe nini? Faga. Yoni. Espaga. Nini? Espaga. Yoni. Espaga. Yoni. Espagaju. Espagaju. Muna mtana nenga bengela kango. Toye nango mibale eza wana. Toye na mafuta pakola. Bolinga kango? Toye na bilo ebele eza na bomona. Mahalo kadi kosa remise symbolique kwa elo moko wana. Toye pe na miliki. Bolinga miliki? Bolambela kango fufu? Bosa nini? Ok, to melati. Nga pe na zwa, to sa remise symbolique. Mais voilà, maman ina spaga. Nga na zwa oyo. Toke mwana ni ozwa. Maman pesa pa moi mwasi. Nga na pesi pa moi mbali. Oyo eza nini? Espaga. Espaga. Nango toyeke Ta kamera loba, olobini nde totaki. Ndamba pambola bina bakisa bino oyo ezangi. Ndamba pambola bina bakisa bino oyo ezangi. Bolela te, bokelela te. Kwa ba maman ba na États-Unis. Ndamba pesa. A continuer kaka kosunga biso nzamba kopambola ye. Balemba te. Oya suka, yo lobani. Comment on a? Julia. Lydia, merci beaucoup. Nga nani ozwa? Nani? Yaka. Lega bu. Zela ye. Yaka. Voilà, Téléma. Comment on a? Zigel. Allez. Zigel obini. Ndamba bakisa bino oyo ezangi. Bolela te, bokelela te. Ta caméra, ozolo bota caméra. Loba. Ndamba bakisa bino oyo ezangi. Bongo ba mama o bakansi bino de États-Unis si ba oni. Ndamba bakisa bango. Balela te, bakelela te. Eza ya suka oto yenango. Te. Suka te. Yo lobi eza ya suka. Ndamba pambola banga bakisa bango oyo ezangi ono soluka bango bitama mabotele fongoma. Yo lobi ni. Nzamba batela bango coronavirus ezwa bango te grâce longévité eza partage na bango. Nani susu? Nani? Usana, yo komo yo nani? Jérémy, olobi ni nde dota bino. Alobi, nzamba pambola bango bakanisa bango ebele. Bapambola bango bazwa misolo ebele. Basala ba. Aïe. Jérémy akangami. Bazanga te. Zoom suko solande omo chiluba ezai nani? Mamu aza wapi? Mamu lwaku. Pinjeu mamu lwaku. Yaka mamu. Mamu autaka sai a se retrouver awa na ebite mamu akomaki ya ndenge nini? Yaka mamu. Nasanti mamu wapi? Weto. Kujibi. Kwamba chini kwa jitu kujalo. Bajitu kujale ngamba niku. Zamba nubenyesha nupeshi bijibi kengela kanu jiri to. Nuanda kabiji muchi mwana nukutulile kabiji saba. Kati fudi mafuta wakulaba to. Nitiba tulili mafuta. Nitiba tulili na saki ya losa, saki ya semula, ni saki ya kwe. Zamba nubenyeshi biabu. Wampa tuka peni. Kumbushimai. Mwenye jitu? Oni mapapu. Wezima yo uchi wapi? Na uchi na Mbushimai. Mbushimai. Siko yo mesana kolia bitoyo ndakala. Yo manya chomba cha kabiola? Njimu manya. Chele mabela chitu chimpo cha kashiti. Betela mamu maboko. Mamu abia uchi Mbushimai. Voilà, toyaki juste tout ça remise oyo, le peu qu'on a amené pour vous. Yangowana, Moussa Nzambe Nebte, Olobinini par rapport à geste. Nous sommes trop flattés avec ce geste de générosité, d'amour, charité envers nos anges, nos enfants. Ça nous va droit au cœur. Nos sincères remerciements. Nous savons qu'au travers de vous, plusieurs fois,
pour fréquenter les centres, ce n'est pas une première fois. Le faites souvent et régulièrement. Et que Dieu vous bénisse. Quiconque a mis la main dans cette œuvre d'aujourd'hui, cette descente, que Dieu lui rende au centuple au-delà. Que cette parole se complète dans sa vie. Cette écriture qui dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu trouves un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et tes guérisons germera promptement. Ésaïe 58, 7, 10. Que cette parole s'accomplisse. Que Dieu bénisse aussi la chaîne de la foi. Merci beaucoup. Et maintenant, vous avez combien d'enfants ici? Actuellement, nous avons 50 enfants plus un bébé d'une année. Vous connaissez très bien Okranel. Il a atteint une année, oui. Celui-là, ouais, il se porte très bien. La même Okranel. Elle est en train de jouer. Non, laisse-lui. Tu sais ça. Nathan, je vais gagner au Sagani. C'est pas venu? Oui, on avait fêté une année de Franel. Actuellement, on est bien avec les gens. Ok, il s'est déjà habitué avec les grands frères, les amis. Il joue comme il faut. Voilà, il est en train de jouer. Merci beaucoup, Nathan. Et c'est le bébé au Franel, donc il est en train de jouer. Ça lui fait du bien comme ça. Bana, Bana! Deto yebo, bo sepelito, bo sepelite. Kasinde odotiki esili nanu te botu nanga su nini nayoki bientôt à répéter botu nanga nini toyaki pe na enveloppe moko esunga esende toyana na ndunda toyana madesu biloko ezangi peut-être bokosomba po esunga biso na kolia mabeto malamu voilà mama apesanga enveloppe maloka di opesaka na maboko ya papa remettre pas papa. Papa, vraiment, on est content de Kosomba, même si moi pondu, on dit Kosomba, tant moi le quoi muke pour na bana, yango te ko compter, ça juste complément pour na bikolo. Merci beaucoup. Que Dieu vous rende au centuple. Que sa parole prenne sens dans votre vie. Pour la pambola bien amis collègues. Si on a dit chez moi. Merci beaucoup. On est presque à la fin de notre entretien. Il y a des gens qui nous disent, l'homme de Dieu est là. Je crois qu'on va aller là-bas. Il y a des gens qui nous disent, Rabbi, pourquoi lorsque vous faites ce genre de gestes, vous allez vers les orphelins, vous filmez puis vous diffusez à la télé, parfois ça leur dérange. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, c'est juste une manière de donner communication, d'échanger avec ceux qui n'arrivent pas à faire ça. C'est un moyen, ça permet à d'autres gens de prendre cette culture-là. On informe à d'autres gens de faire comme les autres. C'est aussi une évangélisation, non? Effectivement, une évangélisation, de cette manière-là. Ceux qui n'arrivent pas à le faire peuvent le réaliser comme les amis le font, comme les frères, les loin. Regardez, ceux qui sont aux États-Unis, en France, Allemagne, les gens qui sont dehors du pays, en dehors du pays plutôt, ils savent faire ça. À combien, pour toutes raisons, vous êtes encore ensemble avec eux. Si vous qui êtes dans le pays avec nous, pourquoi pas le faire davantage comme les autres? Merci beaucoup, merci. Je pense que les enfants ont déjà parlé, je ne sais pas. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Bayaya, Bayaya! Biso tokomo kende. Classe ezongi ouais bana 6e. Bosi quelle classe? Bokendaki et bandi bien. C'est bon, bana 6e classe ezongi bokende. Boye baka ko respecter ba geste barrière. Nani ayebi ba geste barrière? Nani? OK, geste moko ezani 1 mètre. Distanciation 1 mètre. Geste msusu. Kashne. Kashne. Respect à kashne. On sort la maboko. On sort la maboko. Comme pour la sort la maboko. On sort la maboko. Nani abaksa? Tolata bakashne. Tolata bakashne. Kona kukosala. So ngoko sola na kud na yo. Nani susu? Esopie. Doba. Kosimba elongi na ote. Kosimba simba elongi te. Mususu eza? Bomibatela. Bomibatela, c'est bon. Ba geste barrière wato continuer ko respecter yango. Ba lobi te neti confirmer sili malade sili. Est-ce ba lobi bongo? To respecter ba geste barrière pour na ko éviter propagation ya maladie wato yokani. Merci beaucoup. Nzamba zwa lokum to bete nzambe maboko. Voilà. Merci, je pense qu'on va aller voir maintenant l'homme de Dieu. Il est au bureau. Je ne sais pas, il y a quelqu'un ou bien on va frapper. On doit informer l'homme de Dieu. Merci beaucoup.
Ah, l'homme de Dieu sort. Oui, papa, bonjour. D'accord. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre peur consiste à visiter les orphelins élevés dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Passos orphelins, bobo sanakate, banaba konyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobo sanakate, kanisa orphelin, banaba konyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku kula kumwili, tuwasaidie. Kanisa orphelin, banaba konyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Kanisa orphelin, banaba konyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Sena nzoto. Kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela o na bofelina bazangi bilei pe bilamba kolata. Kobosana kate kanisa orphelin, bana bakonyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Kobosana kate kanisa orphelin, bana bakonyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Na bofelina bazangi bile ya kolia pe bilamba ya kolata. Mawa pe bolingo esi na mitema ya mbato, Nzambe na ngai yoka. Kolela ya baorphelin yeye, Nzambe na ngai yoka. Kolela bana bakofela baboti ye. Kanisa orphelin, bana bakonyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Fondation Rabbi Mavina, kobosana kate, bana bakonyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Kobosana kate, kanisa orphelin, bana bakonyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Fondation Rabbi Mavina, kanisa orphelin, bana bakonyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Fondation Rabbi Mavina, amour et compassion. En fait, c'est une famille qui est aux États-Unis. Les gens ont des gestes et tout ça là-bas. Il y a un bâtiment. Il y a un geste là. Pour ça, on a 4 ou 5 orphelinats. En tout cas, vraiment, merci Mingi. Merci Nabino vraiment. Na geste au Bosali Libana au fait la compassion. Ngai na tondi Samine Sengo. Ya coupé Sabino merci. Na ndenge bukanisi ko songa orphelin. Alors nzamba pambola bino parce que moto apesa na ma faible nzamba zo sala kai. Na fondateur et orphelinat la compassion a on a bumbu. To sengi bino merci. Nzambe ya orphelin, nzambe ya mawa apambola bino mingi, apesa bino longue vie. Après Sabino makoki ya mingi ya kosala sous de temps à autre ba geste pareil
tant que Bokanisi, que ça dans 2-3 orphelinats, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Tant que les Kanisi, tout ça à gauche, à droite, dans 2-3-4 orphelinats, vraiment, c'est pas facile. C'est une grande action. Vraiment, ils ont le PTT pour raisonner que tant que dans 2-3 orphelinats, que Tika Kona, les souillats, faible, nous avons pas vraiment, nous avons Pesabino, vie à Moulaï. Pour vivre vraiment le soir de vos vies, nous avons canissé la bino, on a un geste pareil. Vraiment, nous sommes très ravis. Comme on a papa Rabi Mavin Naya, on a combo la bino. En tout cas, ici, nous avons besoin de comment pas la bino. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. On m'a dit que vous avez maintenant 50 enfants. 50 enfants. Donc le petit Franel aussi. Les cadets alors. C'est ici. Voilà. Merci à tous nos amis de Kilongo TV, vous qui nous suivez sur De La Foi TV. On est pratiquement à la fin de notre visite. On était venu ici à l'orphelinat La Compassion. Nous sommes venus rendre visite aux amis, on a apporté les paix qu'on avait. Comme dit notre devise, amour et compassion. Donc c'est par amour, c'est par compassion que nous faisons cela. J'ai souvent l'habitude de me référer à la Bible, Jacques chapitre 1er, verset 27. La religion pure, sans tâche devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Voilà pourquoi nous faisons cela. Merci à vous, merci à l'homme de Dieu, merci aux amis depuis les États-Unis, merci Maman Lokadi, Papa bienvenue, à tous nos amis. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV. Toquez point d'eau. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner et belle. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Ozabizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est la Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.